Babina sali po mulingani tanga masolo boucle. Bana ya Kalamu mutu yeyo ya kovote Nathalie Makubu vraiment numéro 75 oza mobimba na kati ya vote Bolanda. Babina sali po mulingani tanga masolo boucle. Ezalaki danger na lancement oyo yemoko président de la République a fungolaki penza lancement oyo ya campagne honorable provincial ya Kalamu Nathalie Makubu numéro 75 penza bo vote kaka numéro oyo 75 ayebisaki ba lecteur na ye penza ya Kalamu bo fongola misu bo tala numéro oyo bien bo vote kaka numéro oyo alobi boye na micro ya Lingala News. Madame Makumbu Dimeni Nathalie, candidate provinciale Kalamu, numéro 75, fondatrice ya Asbel Koman. Lelo tozalaki na lancement ya campagne ya chef de l'État, Oazali candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi, to se ranger na sima candidat numéro 20 parce que nous avons besoin il y a un changement. Et 5 ans il y a mokonzi outi koleka to mona ki que changement et continue kati ya mboka makasi, avancement eza makasi. Ya ngona biso to se décider to apporter le deuxième mandat na ye. Nous avons prêt à couper ce deuxième mandat na ye, ya ngona lelo to zaki na lancement. Biso Koman accompagné de Madame Makumbu Nathalie, candidate numéro 75 na Kalamu. Topesi Longonya na Fachi, topesi victoire na Fachi. Bravo Fachi, va de l'avant. Victoire eza ya yo, deuxième mandat eza assuré. Bana commune na Kalamu na lobby changement et bandi sikoyo. Sikoyo nde changement et bandi, donc travaillons. Babina sali po mulingani tanga masolo boucle.